Boya kosalela mbongo na makambo ebongisami te kaka soki ezali mpo na likambo ya motuya. Tongo batondo na libota na ye bazali kobongama mpo babima. Bana bazali kokende okilasi baboti na mosala. Eyenga apesi mpe bana na ye na mobali misolo oyo babimisaka mikolo nyonso mpo na collation mpe transport. Azwi mpe eteni ya ye mpe oyo ya kosala provision. Matondo azwi taxi mpe akei o mosala. Lokola boutique na bango ezali penepene ya ndako, eyenga akei makolo. Na tango ya pause, Matondo na baninga na ye bakei kolia mwa eloko kaka pene ya biro na bango. Na sima ya boteki, eyenga akoti wenze mpona kosala provision ya semaine na liste na ye na maboko. Atako akanaki kosomba kaka oyo akomaki na liste na ye, akuti pe mangusta, mbuma oyo libota na ye elingaka. Asombi yango. Ameki mpe kokakola talo ya biloko akomaki mpo asomba yango na talo moke. Akanaki kosomba 5 kilo ya loso kasi emati talo. Akoki kosomba yango te mpo ekobebisa calcul na ye. Asombi loso ya bumba oyo ya malamu, asombi mpe 1 litre ya mafuta atako emataki talo. Ekomi ye na ndako, eyenga bimisi biloko asombaki, atangi pe mbongo atikalaki na yango, amoni ete asaleli mbongo moke koleka oyo ye akanaki kosalela. Akei kotia mbongo oyo itikalaki na kese na ye. Kosala budget ya malamu ezali na motuya, kasi koyeba kotosa yango ezali likambo ya motuya koleka. Tosa budget na yo na kosaleli mingi ba besoin oyo okanaki kosala. Landela malamu lolenge ozali kosalela ba dépense mpe memaka mbongo oyo okosalela. Message oyo epesameli bino na FPM elongo na Visa. Salela misolo malamu mpona lobi ezala malamu.